Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. 2h30. Parce qu'il y a ce soir, maman, il y a 2h du matin, heure de Turquie, minuit, heure de Kinshasa. Admettons, opération Bandaki Hermine. Petite opération, Anna. Déjà qui combien de minutes? 10, 15, 20. Hermine, là. Il faut qu'ils aient combien de minutes ou combien de heures. Au y a qui nous sont tali, na la moukite aux zombies. Après, Esprit Saint chichote, et chichoté yo na litoi. Voilà, c'était à quelle heure? C'était à quelle heure? À quelle heure? De quelle heure? Il y a 7 heures du temps, il y a prière. Et je vois qu'il est en ligne. Parce que c'est tout, admettons. Bon, opérer maman blanche, il y a 2h30. Parce que ce soit là, maman, il y a 2h à Turquie, minuit, à Kinshasa. Opération est bandit 2h30. Tu supposer qu'il y a une opération à 15 minutes. Tu supposer. Le corps doit être une petite opération. 2h30, 2h45, opération est 6 minutes. Maman blanche, il fait la combo de minutes. 30 minutes, 45 minutes. 2h45. Ce qui est au Tchawada, 45 minutes. 2h45. 3h. 3h30. Normalement, il faut que l'on ait 3h30. Tout est 45 minutes. Tout diminue au air. 3h30. Air à Turquie. Na Kinshasa, 1h30. Non, on a la moukité. On va ici sur 30 minutes. 4h. Air à Turquie. 2h. Air à Kinshasa. 2h, wana. Aussi chichotement na litoi. Na 4h. Qui ko réanimer et je qui combien de minutes 10, 15 ou 30 tu tiens dans 30 minutes au bameki quoi ko réanimer 4h30 na Kinshasa 2h30 bameki ko réanimer bamoni ki tia kendaki te alors qui 7 heures de temps à prière 4h30 4h30, 2h30, il y a Kinshasa. Aujourd'hui, 5h ou 6h du temps à prière. 2h30 à Kinshasa. 3h30, 4h30, 5h30, 6h30, 7h30. Pendant heure de prière. Il faut savoir quoi dans 7h30. Tout le temps 5h du temps. On va à 7h du temps, tout le temps 5h du temps. 7h30. Alors que, na 5h juste, na 5h de jour, ben à quand de quoi, les qui a blanchi à mon bal, pour c'est que blanche à profit. Donc, prière, mais là qui 3h du temps. Pour na 5h déjà, les qui a blanchi à mon bal, les qui blanche à profit, na 6h, de ma maman, le mois qui banda, pour na tia coma, et tous les qui a blanchi à ça, qui na 6h du matin. Prière, mais soit qui combien de temps? Prier. Wana miyo kunga makamvite. Pour nous qui na foi. Wana mte mano yebi na okenda shakufika te foi ya Job. Pour prier, ndo banjo lela après 5 heures de temps prière, pour 6 heures de temps. Ndo banjo lela. Wana na Turquie 8 heures. 7h30 na biso. Turquie est à 8h, 9h30 à Turquie. Olela qui pendant combien de minutes dit docteur aboya ba rendez-vous na wana nyonso ko docteur a monio tellement de moleli docteur a kokité wana 7h30 na chose à 9h30 c'est heure à Turquie.
Tu tiens le lit 1 heure du temps. Docteur, non, à mon âme, d'aller là pendant 1 heure du temps. Tu communes à 10h30 à Turquie, 8h30 à Kinshasa. Tu tiens docteur Wana, le roi est très puissant. Il y a ceux qui sont rois, ceux qui paient président de la Turquie. 10h30 à Turquie. Docteur, abandi kozwa autorisation. Pourtant, on les libéraux aussi docteur à 10h30 à Turquie, 8h30 à Kinshasa. Au Coca-Cola, la Namboko, moi, je suis en profité pour un jour mort au Coca-Cola. Si docteur a calmé, 9h à Bisso, 11h à Turquie. Ma démarche, il y a funérailles. Il y a funérailles, autorisation, parce que quand on a une autorisation, il y a un Turquie. 11h d'ailleurs Turquie, hein? Biso 9h. Autorisation, il y a Turquie. Tu sais qu'il y a eu le cause en relation, tu sais qu'il y a pauvre. Tu sais qu'il y a des démarches, il y a autorisation, il y a 30 minutes. 11h30 à Turquie. Puis quand on a 30 minutes, on a aussi une autorisation, il y a 9h30 à Kinshasa. Avion à cargo, tout ça, ils arrivent dans l'aéroport déjà, à 9h30. 9h45, avion à cargo et le mot Kinshasa pour qu'il y ait corps et maman na Turquie. Tout compter 8h du temps. De 9h45, tout compter là 8h du temps. 10h45, 11h45, 12h45. Nous sommes là la cercueil. Maman blanche avec le quoi colis. Bambala qui est avec la cercueil. 9h45, 10h45, 11h45, 12h45, 13h45. Les 9h45, 10h45, 11h45, 12h45, 13h45, 13h45, 14h45, 15h45, 16h45, 17h45, heure de Kinshasa, 19h45, heure de Turquie. Tu 17h45, heure de Bisso. Tu trouves 9h30 na Turquie, Bisso 11h30 na Turquie, Bisso 9h. Bisso 9h30. Avion comme Turquie, 17h45. Le temps qu'on avait quitté, et ça la taxi. Si écoute sa maman blanche, tu vas te non 30 minutes. Donc 17h45, 18h15, heure à Kinshasa, avion Mati Pepo, puis à Kinshasa. Tu as vu ça qui est spécial, check-in est spécial. Tu check à 30 minutes, il y a en relation. 18h15, heure de Kinshasa, 20h15, heure de Turquie, avion Mati Pepo. Avion qui t'a quitté l'aéroport à 21h30. 18h15, 19h15, 20h15, avion Salaki, 3h15 minutes de Turquie à Kinshasa. Nako kende 8h du temps, nako zonga avion Sali, 3h du temps et 15 minutes de Turquie à Kinshasa. Et les Canadiens, non? Bon, dernier, moi, c'est Turkish Airlines et bon, bel biso. Avion, je pas dans même avion. Avion à cargo spécial et que dès qu'on joue, quand à maman blanche, je pas qui n'a volé. Ezaki avion oyo et koki ko voler ata na Brazzaville, koko ko mata Brazzaville te. Et koko mata Angola te, et koko mata na ba pays nyonso ezanzinga nzinga la biso te. Donc on a pasteur Marcelo za ba relation belé, eza
avion national ya cargo. Le quoi pasteur Marcel ça ba relation est belé. Docteur wana ya clinique wana. Nde ndima qui passe avion oyo koko matana. J'ai la maman, vous avez un qui peut monter. Il va aller acheter ça. Oui, parce qu'il va aller acheter ça. Oui. Bon, on va taper dans 5 minutes. Hein. À la famille. « 3h15 avion dirait il y a vol Turquie Kinshasa 3h15. Bonjour bande à la compassion. Bonjour ma sœur à la compassion. Bonjour ma frère à la compassion. J'espère que pasteur Albert n'a pas de côté là. Vous regardez, pasteur, à Sengabino na cher, mon côté là. La famille. Des mères nyangi, n'aiment qu'au semble la compassion. Est-ce que nous sommes aux yeux de tout le monde? Dans un moment, tu venais défendre ton pasteur parce que c'est un gars qui n'a eu au défendre. Tu es très intelligente, ma chérie. Est-ce que beaucoup de live, on a des mères têtes, on a des mères têtes reposées. Dans le sujet de la maman blanche, la famille. Bateau boyebi des mères. Beaucoup de gens pas des mères. Live moko ya to solo na kimia. Mususu ako convaincre ngapi. Mususu ngana na perdition. Le quoi ya semble la kakuna. Peut-être à yebi ba oh biso to yebi bien tout dans la toza ya ko bunga. Oh qui peut gagner âme. Demain on a sengi na yo émission na sujet à maman blanche. Ba convaincre nga pour na zanani pour na saka congolais. Naza congolais. Naza pe âme. Na lola kuna so gagner âme moko et c'est un tondi na lola ti. Pour pasteur Marcelo senga qui na bandi na la compassion ba défendre yé. Homme de la compassion Christa matisa nga demi-die. Nga al eboya. Nous la compassion tous qui n'est depuis Tongonga Ezoboya. Christa, pardon camarade Nanga. Demi-die bandela demande s'il te plaît. Je suis pas de la compassion. Demi-die bandela demande s'il te plaît. Notre la compassion moi assez ni pas demande à Nzambe na ngai. Demi-die soza
Banda demande. Tomeka kosolula, tomeka koyeba. Nasengi direct avec beaucoup de respect na demeure Nyangi. Non seulement aza chroniqueuse, aza coach, ali susu, bondinga la compassion. Ceux qui parmi bateau pasteur, à Seigneur côté demeure fait partie. Pour l'église, avant même que demeure aza chroniqueuse, youtubeuse, coach. C'est ça le problème, parce que Marcelo a recours sa biso boété. Tout ça, bazo batin, il ment. Même l'État congolais, parce que tala ye kaka bongo, ezanini, pas qu'on gagne non te. Ndeko, pour le parti que l'État congolais est allé, l'État congolais est allé, elle a se représenter, elle a le bandeni qui est à Bossanidad. Moi, je suis allé à Kambouya, Obama Moutou, Moutou, a tiré à Ponaye, à Nibaba trace athées. Donc, même les États-Unis, les Américains, soit pour nous, procès dossier 56 fois comme à Hollande, si au Kamamoto, non? Les Américains, on a l'obité, on va quand on a l'obité, que ma couture, par exemple, on a l'eau, on a ma boque, on a ma moto, ma couture sur place. Mais manière, oh, il y a ça là qui est yango. Faut que malem, malem, pour nous, même que l'État congolais est ça, pour l'État congolais est ça, mais à quel endroit ça va aller? Même na France, parce qu'il allait à Jimon Moko, à Bomi Baki, le quoi, parce que c'est identique, Bakani Bango Nante, Bazat. Parce qu'on a liberté, on a innocenté. Ou est-ce qu'on appelle l'État en France, c'est ça la tête. Pour nous, on a diminué le Congo, alors que ma Cameroun, c'est une procédure, on va balancer là. Pour aller faire comme la Congo, on a mis sur la Congolais, on a négligé, on a mis sur la Soukaboui. Bon, enquête est possible au total aux États-Unis. Bon, enquête, on sait, ils ont 10 ans. Ils ont 10 ans. Donc, il n'y a pas l'État du Cameroun. Voilà l'État en salade. Ce qui peut tonton ce qui peut 3000 listes de Makambo. Gypsy, ce qui peut Gypsy, Rina Douana. Maintenant, on a mené depuis 2018. C'est à 2019. Des barils pour conclure le dossier. Donc, ce qui est dit que ça m'a malé, mais l'objet que l'État congolais est au salamat et ça est le côté bandeko. Ah, où tu l'as redit, Kotuti Samboka. Ponanga, baba ndela nous. Et bandeli a procès. Baba nanon a question à liboso. Na ba vidéo ba tirer preuve à l'appui. Il y a le ben abisso que Blanche a voyagé qui samedi. Makita. Tolinga comment la mboka na biso te loko eza na valeur te. Des fois congolais yangwana. Amona nyonso ya Congo loko amabe. Ah ba congolais bazolo bani. Marcelo Kene ko samba ta yebani na président. Ndeni dossier ti le za la kaka. Ndeni a se présenter. Ah congolais ko pona ye nyonso ya Congo za kamabe. Ah wa congolais tonto bandi dossier. Oboti kanabino bandi mala compassion ko comment ko tuna biso at. Bolembi je suis maman blanche et kenda wapi. Le pasteur a dit qu'il a comme au salama Kambout. Pour l'été, à Simanette. Pour l'été, à Simanette. Bon, ça énerve en fait. Ça énerve.
Blanche baba zobate. Ba famille ya ba mayele. Bana ba docteur, bana ba avocat. Bazan des familles instruites. Ba se faire justice té. Que papa ba Blanche on a un grand avocat. Parmi les grands bâtonniers de la République démocratique du Congo, il fait partie. Et il y a un banane oya format, banane biologique, na banane mususu, ou a format ba on a cabinet instruite hein, ou a on a cabinet na ye. Mais moi ba question muta brouiller ba piste. Ya bo mona bat mususu, ba kanga ba innocent la place à la coupable. Parce que bon ça m'a mbangu te pour biso ba congolais to lingaka le lolo bi maboko pouté. Soto komi awa parce que l'été samsala. Soto komi lelo awa parce que l'état wana etikite. So ke tikaki. Papa ba Blanche ba ma famille nzalate. Surtout ya papa ba Blanche. Ba na ba ya nzalate. Soit innocent, ngati nga boyebi que soit innocent, non so mabona ba kaza innocent. Nga peti siko na condamné ten. Ngati siko na ebika ke yaza innocent. Nga ba ka to yemba mama kufa ki jour nini. Nini. Basaki mambo ana nyonso. Nini avion oyo ezana droité. Ya ko voler sur le plan international mais que ndaki ti Turquie pour na kozwa ka accord à maman. Bon, autorisation, on a mis au air Nini. Parce que si on peut calculer, air avion Coco Longo, un peu comme à Turquie, 8 heures du temps de vol. À ta avion, et le mois qui n'est vert, on va continuer sur la côte à bureau n'est vert. Tu tiens à 9h30, parce que c'est là où autorisation nyonso. Autorisation en Turquie, paie. Le roi docteur, on a un docteur, on a vice-président Turquie. Il y a un qui peut autorisation dans air Nini. Pour ton écart à 2 heures du temps. Supposons que l'avion on a un cargo et le mois qui a 9h30. 8 heures du temps de vol. 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30. Ndé commis Turquie. Toche que maman Blanche de quoi bambala qui n'a pas envoyé le quoi à colis. Pourquoi il y a le quoi à colis? Tu sais que 17h30, tu sais que l'avion pour la Turquie et décollage qui 18h. Quand il commence à 21h30. Tu sais 17h30, heure à Kinshasa. Turquie, 19h30. 17h30, 18h30. 17h30. Avec combien qu'on a 17h30? Et dans le matin à 18h juste. 19h, 20h, 21h. Attends, tu vas monter 22h, 4 heures du temps. Avion, les canzela nuit. Avion, et ça là qui déjà en Turquie, avion, avant maman Blanche à Koufa. Pour maman Blanche, il y a un avion à cargo. Oui, 17h30, 19h30 heure à Turquie. Avion comment à Kinshasa à 21h30 na biso. Ok, laisse. Tu peux aller te laver. Tu peux aller te laver. Tout seul? Oui, tout seul. Tu es un grand garçon. Les biens lobaki asa ba relation to za ba bola ya mwana to kamwe. Il asa riche. Pasteur Marcelo 17h30, 18h, 19h, 20h, 21h30. 4 heures du temps. Avion go. Et les gars qui disent la mine. Il y a Marcelo. Avion on a cargo. Oh, il y a qui n'a corps. Il y a Blanche Tunasi. Et le mois qui n'a Kinshasa Airmini. Pour avion on a Matakate. Et Kendarata Brazzaville. Au moins à Brazzaville 5 minutes. Avion les en a droite. Yo qui est à Brazzaville. Sco fréquence.
autorisation. Dans la Turquie, dans la Kinshasa, Pasteur Marcelo a dû dans 30 minutes pour la relation. Supposons avion fait le 9h30. Avion comme qui na Turquie, 17h30 c'est heure de Kinshasa. Maintenant 21h30, avion commis Congo ndenge nini Pasteur Marcelo. Maman kufa ki na mboka nini. Wapi passeport ya Blanche. En plus, soyez d'accord. Bon, ça qui vite, hein. Mbamo a un accord, mbamo direction, le même jour. Dans le temps, bah, famille, donc famille, on a besoin d'un espace. Pour n'aller pas un bon fils na bango. Bah, quand c'est la Pasteur Marcelo ma bête, hein. On y avait que famille, il y a Maman Blanche, pour vous dire la vérité. Et fongo limi sur ton mis sur ta réseaux sociaux to comme au fur et à mesure to lo ba rendre famille ba zongela la banquette nyonso donc ba moko plus to que l'aéroport les qui a Blanche moko ya docteur hier mon Pasteur Marcelo à la Kisaka attestation de décès wana. Mais à ça qu'il y a un conflit. On est là. Donc, parce que le Pasteur Marcelo m'a bêté. Parce qu'il y a une minute à douter sur Pasteur Marcelo. Na mais voilà. Bah tout n'a qui peut Pasteur Marcelo. T'es n'engue ni moi n'a besoin de conflit. Parce qu'il y a une émotion. Les abonnés d'accord. Maman ko docteur maman ko. Par contre il s'est aidé à bang bang wana. On a un cortège. Famille à Blanche, na famille à Marcelo, na bandini, cortège. Bah comme il bosse à porte yanda ku yande ko na bango wa kufi, ba kuti ba soda, ba zingi lobang. Que famille à Blanche, Pasteur Marcelo atiki maloba ya koti. Famille à Blanche eza na droite ya kokota na lobang. Sauf kaka maman ya Blanche ye moko muta koki kokota. O leki, o yaya, o cousin, o papa leki, o tata mwasi, o maman kulutu, o maman leki. Bon, kotate. Pourquoi Pasteur Marcelo? Parce que famille ou en aéroport, bah ça qui au problème té. Famille ou en morgue, bah ça qui au problème té. Comment directement n'importe anda kuno boye bomba kota? Ni kambo zalaki. Pour nous, nous avons samedi dans Kinshasa. Il y a un autre qui a été fait. Il y a un autre qui a été fait. Il y a un autre qui a été fait. Tout le monde s'en tête aux hommes, c'est bon Dieu, Maman Blanche. Comme on sous ça. Et il m'a ramené encore. Bonjour, c'est Christa Kalbisa Kalamba et mon ami, mon thème est Papa Yves Kito. Bonne camarade, c'est en Christ, ça va bien. Je suis à toi, je suis à toi, donc quand tu parles, pour nous avoir Lionel, laisse ça. Ne touchez pas à mes ouins. Et que dans le cas où on a dit que ouin a bon pour d'abord bonjour, mais on a compris. Après, on a dit que ouin a bon. Na bika WhatsApp ka innocent mais elle ça biso kaka avion cargo et le mois qui Kinshasa air nini et comment qui Turquie air nini et baluka qui air nini peut comme na Congo na 21h30 gouvernement m'a été protégé pour ce gouvernement protégé qui m'a que sans mater dossier il y a Moutakufi au Moutabouye ba piste qui dans Malembe même aux États-Unis même en France abi passeport a mon angote na loyenga matanga wana kota cha passeport
abungisa nande pas changer ndako donc parce que pour ma bien chez Zaki abungisa abina lo yenya matanga o famille moi c'est kota kité na lopango na ye ko yi azana relation na ba konzi ko ba ya otala ye les famille moi c'est na droit ya kota te na matanga na lo yenya na kota qui passait pour oye baté en plus ça change ndako ateka lopango wango ateka lopango wango na un petit somme na Félina. Ka passé pour la maman, Mtembunga. Et pasteur Marcelo, d'abord, tout le monde a blanche à couper après 4 jours. Au kokaki, pour la nature quittée, pour exemple, beaucoup de bon moi sinon. Donc au kokaki pe, ko sala matanga et ou melata, ata matanga ya moi na 5 ans et ça la rata 5 jours to une semaine. Mais le cause na mbongo na relation au kokaki pe ko sa matanga moi sinon et vanda na morgue ata une semaine te ou se décida qui va kunda moi sinayo. Famille bazomono bazoyo kelo mawa ba ki boko sola après banzima kiyo bazaki na confiance na yo. Après ce qui au la division entre famille à papa et maman. Na famille à papa ba blanche au ba makambo mosusu na famille à maman au ba makambo mosusu. O divisara bango. Si matanga bomone ba matanga ba kundana famille à tata na maman ba yokana été. Parce que pasteur azor ça soit que papa ba ya blanche alors makambo mosusu soit yé papa na maman pas maman blanche avec makambo mosusu famille kota ki division. Division. Ce qui est famille à papa, et bien il y a solo là, bah il y a exactement exact qui est à qui la famille maman le dit comme. Ce soit famille à maman bah ben il y a à ça niveau. Un jour, grand frère il y a Blanche Moko au hasard avocat. Encore au moment là qui m'a le bah il y a pasteur Marcelo et ça sous juste été. C'est le grand frère Mutabenga à sa réunion. Bah moi pour groupe à famille. Bah quand c'est na maman na papa bah moi sur un groupe. Comment bien bolo babo yo li comme ce arrêt ko baka ateke no tunate. Obi na ko tunate wana. Nde ba tebele ba inana. Li comme ce faut tunisa. Grand frère la avocat moni. Nde ni ka dans sa kufi boy. Maman division ma casse le grand frère maman groupe à famille pour ba so. Na ba numéro nyonso yebi kota maman blanche a tie. Ba numéro nyonso kota maman a tie tunisa. Oh, bien le baki boy, oh, bien le baki boy, bien le baki boy, t'es bien le boy, t'es bien le baki boy. Oh, bien le baki boy. Ah, bah, je comprends. Oh, you know, non, mais Marcelo, t'es Marcelo, mais c'est monsieur que bien le baki boy. Marcelo Vandika boy. Grand frère, ben yabi, toi na maman nan, attends comment maman blanche. Tolingi to soumission de ato yo kani to a besoin, yo pour vendre sa famille na bino. Solo là. Ma soeur a bien vendu. En 10 jours, mais les jours j'ai Marcelo hier mon voisin car maman bango. Pourquoi ça a quitté? Parce que c'est témoin. Wa yebi azala qui assista kezaki yo. Avant d'até, de momonier aya na biloko wana na sachet. Na basaki yo Sofia. Certes koza na bana. Bloka mama bango fo bazwa. Eza normal. Surtout qu'il y a boti bana basi. Mais balak sarat bana na eba pona. Après o etika de famille poni. Il y a déjà yomoko wambale. Biloko yo lingo pesa bango. Oye o tout qui bango la chair. J'ai donné les Gucci. Je vois le sac d'un agneau yo. Pasteur Marcelo. Ok. Je vois la chair au ben. Je vais aller en justice pour mes biens. Tes biens, toi tu travailles où? Tu as travaillé où dans ta vie?
parce que ministère wana mbongo liboso bosombe lopango alimete oyo yo oteki lopango wana soit disant mbongo mukie pour pesa l'orphelinat c'est pas ton argent c'est ça mbongo na libota ba blanche lopango wana ezaki na kombo on a kombo à blanche à quel moment oh ma pango ezaki na kombo à blanche et comme na kombo ya oracle après loi ya blanche parce que bato mosusu bazaka oh famille ya blanche ba réclamer biloko nani habite ke ba famille ya batata bazwaka biloko soki ndeko na bango akufi bon soki famille ya mama ningezwa 25% mabe wa ya famille ya mama basama po basibir ba famille ya batata ndezwaka ba famille ya batata ezwa biloko papa tiki seng ma pango le pango moko famille à tatezui j'arrive bon pasteur ma soeur n'a changé son discours hein oui chérie témoignage à moke pour na pasteur Marcelo aza motema mabe moko mabele na viva yango na aéroport Anjili na uta Kinshasa j'espère ozoyoka hein? Oui allô maman bonjour loba na oyoka bonjour na viva yango na aéroport Anjili nenea na kizaki na vacances na kin tovandi na aéroport na ekotika mobala grande sœur nanga azokende États-Unis pasteur oyo babengaka voici l'homme azalaki na aéroport avandi yazozela azwa vol ya Bruxelles Airlines po aya Bruxelles Marcelo auti kokita na Bruxelles Airlines Marcelo aya na salle wana akuta ndeko na ye mosali na nzambe voici l'homme na misu na ngai eza teke mutu aobetela biso lisolo apesa ye mbote te abuda ye akomi kosala ba live azosolola batu na ye oyo batravailleur na ye baye baentouré ye bazosolola et puis azosala ba live abengi bato bapele video azobwaka banini ba jeton je viens d'arriver nazalaki na première classe azolobaka biloba loba moi j'ai vécu ça et tikalaki moisin na yebisi oh papa yo kuti ndeko no mosali ya nzambe avandi awa okokopesa ta bonjour te na yebisi voici lo makangaka liboko batie mutu na se et puis eza te ki aza quelque aza 0 mètre na ya obude ya opie mbote ta obwakele ba jeton moi j'ai vécu ça papa wana za motema mabe à partir du jour wana même ateya na ye ata seconde nalandaka te parce que aza bon exemple à suivre te ata seconde mateya na ye natalaka te tala nana ba comportement ya bongo oyo asali na mwasi na ye eza normal asala yango aya mutu te aza motema mabe. Ok, merci. Allô? Ita na ngai. Allô, madame? Oui, allô, Néné. Dans le bien, bah, hier, pasteur Marcelo Azolobake, Azana, ba relation, tout ça là, Yangwane Bembele, ou me l'a quitté, a fini par tout la pauvre. Alors que l'autre est un côté, parce que même la famille, un chef de l'État, matin et ça, là, une semaine, 2 semaines, ils ont foutu un bon côté ou un unité. Donc, ils ont le coup de abandi, je suis comme une mémoire. Et a comme une manque il y a mémoire mais bon à ma bonne azo contender nini et puis a journée ni azo bota nzela église tenga la date ya maman nani akufaki donc ça le kuta. Ok, merci. Allô, Kek, bonjour. Bonjour, Tina Tisme.
Premièrement, nanu nalinge kana pesa ba bisou ebele na Stefano oyebinga alinga kandenga lobaka. Ça fait de parler mon combat. Mais nalinge na pesa témoignage mon nazanango pona pasteur Marcelo. Série ba makambo oyo bandaki ko régner makasi wana. Batutango ba loba loba ngape na commenter na Facebook na Facebook ne page ne pendant OESA certifié na commenter na lobby malheur au berger naza kutu na ba capture nango qui amène mes brebis à la perdition mais tala na ba commentaire ebele na makambo ebele batu ba komaki na Marcelo a répondre ki te na ebité na sali la page na ye mais na yo mona na kende musala tango na zongi ba répondre nga tala commentaire moko mulai lokola prophétie batindeli ngango oh na famille na yo boina boe tozo mono nzamba ko salela yo ebele contacter biso omoni ba ONG wana zoloba eza ONG na ye mokonga na za même na ba numéro na bango Marcelo za ba ONG tina ba Nigeria makama makongo banda koloba ba Nigeria wana eza lokutate moi j'ai arrivé pona lobaka pa anglais je parvenu même ya ko solola na bango batona bazaki na Nigeria batindela ba compte bancaire na bango na chambo ngonga pe na komi ko jouer na bango neti keno na kotinda pe mbongo wango mais na yebi ke na otinda na ngango te na komo luka na yeba siko orphelinat ngo eza ya Marcelo ou bien eza ya Marcelo te na komi ko poser bango ba question kaka pona yeba yango eloko mususu na ngena lobeza boye pona nini bazo meka ko ba téléphone ezaka traçable pona nini bazo meka ko tracer ba téléphone te téléphone ya ye Marcelo téléphone ya Maman Blanche et puis passeport ya Maman Blanche et ça peut très important ba caméra de surveillance na aéroport na biso na aéroport ya Turquie biloko nyonso wana ezali ozomona biloko nyonso wana ezali na ebité pourquoi eko rendre procès wana plus facile ozomona procès wana ekozala plus facile soki ba biloko nyonso wana ezali téléphone passeport et puis ba caméra de surveillance on n'aura même pas besoin ya koluka koyeba ba relation nini ou bien ba avion nini ekendaki ou bien nini boye salaki soki ka ba juge o bazana dossier wana na maboko na osenga kana nzambe lokwa makile Maman Blanche eza makasi nzamba pesa bango pena motema ba rendre justice na ndenge ya solo bazala corrompu te pomboka na biso muto azana mbongo nde muto aganyaka procès okozala penzo yebi kozana raison eloko wana eza ya yo mais soki ka boke na justice mboka na biso lokwa ezaka justice ya bato mbongo justice ya bato baebani bosambi na bino mena suka okoza perdon moi je vu les gens perdre ba mapangu na bango je vu les gens perdre ba terrain ba voiture maman bilom sonza ba permettre soki ezalaki ka mpona relation ka mpona mbongo mais ero dossier ana ti lelo meda ekata na kala boyebaka eloko mosusu soki nzambe to makila moto ezoréclame biloko mosusu mbongo ekoka mbongo esenga nyonso te soki ezalaki mpona bongo justice ya Congo ata kutu moto un moment il faut savoir peut accepter son justice à Congo ezali malamu le mal avec nous les Congolais awa on ebandela dossier on met partout non Stéphano dans le pied au visage. Pas le dossier, tu fermes le dossier. Ah, on a bandé le dossier, on a dit que Marcelo va refonder été. Va refaire l'autre. Mais si côté bon samba parce que justice est ça là. Na linga ka côté ba congolais côté wana te. Congolais ceux qui m'a mambo kana fait ça malam congolais mo tamba na ba live beta mambo. Justice à Congo, so obi bolo ba bongo. Bongo justice à France. Oh, dès ma passe, même Aden, Babo Kanga Bango, pour avoir un innocenté. Namokili m'a besoin à temps. Pour qu'il appelle justice temps. Et ça, il y a Koufa. Toko ba Marcelo Boy, et quand ça lui Marcelo de. Ba innocent, ma côté en place, va coupable. Ba quoi va tika libanda. Nous sommes pas coupables de Bazala. Donc, pour qu'il appelle justice, ça va non malembe. Et quand tu as pression, il faut qu'on ait une pression. Pourquoi ça n'a pas été ma kila blanche, ça ma kila ma casse blanche. Parce que tu belebe va couvrir un sangoto, va couvrir une salle de va couvrir qui boit, balander la thé. Ou est-ce que ma kila blanche nous te zoganga?
et puis l'homme se sont décidé qu'on livrer yo on la coincé même où tu conseil l'intervention pour ceux qui font la relation même Marcelo qui au samba tiens qui au samba parce qu'il y a une relation to avocat ni baby ba magistrat na te to ba juge wana te ba yebi bangoti un moment botika ko ba ka justice a Congo lokolo ezalaka botika ba temele ba perdre ma pango na bango ba temele pas somba ma pango na ndenga mabe soko somba ma pango ba héritier ato bi misimbo rebele so signature moko to bi balé zati yo bika lokwa na yebani e ko sala ata plus ta boboto longo o sombi na nzela otongi bikola dal babuki obi justice akongo eza mabe yo moko avoko sombi loko yo moko pe foko yeba kolandela. Oui. Est-ce que ça c'est bon? Tu es beau. Très beau. Oui. Très mignon. Ka eloko na te ba congolais bazalaka nango. Congolais nyonso ya Congo eza mabe. Nyonso ya Congo eza mabe. Mais bon éviter que ça mutu batu mususu o le mama bloche ça clarté bon ça makambo du jour au lendemain te ba okata te po ba ça appelle biso plaisir ba kata nde biso tozo lingela te ba rolanda makambo malembe parce que eza ba ombre caché ça est belé. Allô. Oui, allô. Bonjour, Néné. Bonjour, madame. Vraiment, en tout cas, c'est pas déjà n'a pas traité moi là. Bisous à toi, là où tu es. Et on a un dossier à Marseille, je sais pas, mais dès le début, et puis ça a kanda moko. Donc, nous avons ma bémo que ceux qui vraiment n'a qui n'a ba notoriété, le quoi ba binonde bozana moboé. Mais donc franchement na évité mais na mobiliser ta Kinshasa mobimba na mobiliser ta monde entier contre Marcelo vraiment et puis ça nga kanda na pasi donc comment na madame mona ndenga kinda na ye kaka boye donc ça m'énerve et par-dessus de tout ça au monde a quand même l'église en baza quand même plein batu bazali batu ba makaka. Et par-dessus, au monde a défendre vraiment bêtises au monde a non, tout là devant eux. Mais quand même, on se demande tout na ba théorie ba lo ba pena ke ba kota na ba dal kuna ba bimi ba ntindi ba mati nombre ba ntindi ne nombre ba ntini ba zoya. On se dit peut-être que ba hypothèse one est solo parce que là ça ne va pas. Ça ne va pas. Mais bon, na sepeli quand on zo ba que justice et ça non. Toujours il a vraiment justice en nous. Mais peuple congolais yeba que justice est acquitté Marcelo Marcelo il restera un coupable parce que azana version moroté ba version za kili tozo yeba te au juste c'est quoi. Mais bon merci madame donc makamango et ça là nga be monsieur belé que ne barata au placer ba mona justement ça fait très mal, ça fait vraiment très donc tout ça kaka wana sujet ma blanche biso petit siko pasteur Marcelo biso to kanselo mabete to za pour na mabe o to kanselo. Allô Kek, bonjour. Bonjour madame. Kek, moi je voulais dire balingala ngala ngala tuna passeport na ye ba caméra de surveillance na moni fi moko uti ko mentionner yango awa ba caméra de surveillance passeport na ye na téléphone na ye moyen ba tracer yango ezate na éviter bino mutu voix na yo quand même yo kana kasoko sa ba live pasteur alobai na famille ke na mbuyema matanga kota déposer ki passeport amona ngo susute na ndepe ba changer ndako passeport ebima matanga et après comment ça ba trouble moi c'est rappeler les sous-ezate eza vraiment déplorable hein na bien tanga ki obala fia Toreza azanga famille wana trouble za quitté trouble mental eza quitté ntango akoka kotema so na mbeto te mpona babizu ya fia Toreza wana trouble mental eza te
kaka jour nini mwasi no akufa wana trouble mental batanga akende kochange mikanda mama pangu oyo eza na nkombo ya Blanche atiango na nkombo trouble mental ezalaki te ntango ateki lopango ya Blanche oyo ya limete oyo basombi yango na mbongo ya papa ba Blanche wana trouble eza te trouble eza ntango batuni ye jour nini Blanche akufa telefone oyo apesa quand susu justice esenga ye epasse telefone aboya kopesa famille abaki eza ya mwasi na ye na lete kosenga ye osainquiete na bino te lete esenge lete esenga lokola makambo ngo ekomi na maboko ya leta moi je prierais vraiment le bon Dieu baimage nyonso ya depuis Turquie baimage ya aéroport na biso ezali image ya esika hôpital o Blanche akufaki ata immigration bakobimisa bavisa makambo nyonso wana il n'est pas plus malin que tout le monde bato pe bolo ba justice ça la te botiko lo bongo parce que makila Blanche eza makasi et moi je prie que makila na ye eganga plus fort nene anga na komo lingo makasi depuis dossier oyo je vis vraiment que tu as un bon fond nandengo lobaka mbongo ya mais oloti mama na ona ndoto alobi na ote mbongo te parce que tu t'es levé vraiment dimina changer malo na linga bon mais abino pande na boya oboya na landaka yo apesa avocat na lobio soki avocat na mo ebisama soki ba falsifiaki acte de décès wana ezaki pour permettre corps ebimanoki po ramadan lingaki ya noki te corps eumela na Turquie ngana vanda na Dubai nana yebi te ke na madame aéroport esalaka te to l'administration esalaka te impossible bakata nde mosala 16h bakata nde mosala 16h peut permettre bato bazonga bandako mpona prière na bango 18h yo bakata mosala 16h vraiment eza vraiment déplorable babiloko ya boye parce que crime oyo ya commettre eza au vu de tout le monde na juin akufa na juin le 11 juin oyebiki na tiaka même pas kana obenge siko bomamba baramadan boyebisenge ezaki yani oyebiki na tia même pas kala kwa na emamba baramadan ote na kasi na kati la eva na obenga donc ramadan eza na juin te akufa na juin eza na juin te oyebiki na lokwa maintenant bana Dubai melekanga badini ya baramadan te ramadan ezala te baperiode mamaka Blanche akufaki non ezala na juin te mama kek bon mpona kita na ngai eloko na ngai naloba eza boye eza na bavoi oyo te ramadan ezala te kek baperiode yango eloni ezalaka ya bamusulman ezala pe te mama obike tozalaki na eza te mpe abete na telefone tozalaki na bango awa nde bayebisaki ngango ya boye ya lisolo na bisiko mpo alini dokima wana lopesaki ya fo non parce que ramadan ezalaki etikaki na 2 jours ramadan ebanda yango paster asalaki mbango mpo sino te corps engaki umela mama c'est faux et yo ye na corps ya mwana na bango famille ya mwasi bakota na kati ya lopango te donc bazalaki na droit ekolela mwana na bango te bazaki na droit ekolela mwana na bango te Blanche akufi na opération oyo elingi koloba mpo na ye il fallait ezala toujours bien azongi akomi mwindu lokola moto aziki na makala babiloko moko ya ndenge wana ndenge ozoloba likambo ya cargo kek eloko nangi naloba mpo na kita bozalaki ebele te balive na bino etushaka odela s'il te plaît ndenge obandaki na likambo et moi j'ai une ferme assurance que okokoma nango na suka parce que outi oloba bien outi oloba bien na anglais tolobaka tokoprouve yo
osa innocent jusqu'à ce que tu retrouves que osa vraiment coupable. Ba preuve il faut y a tina souka et procès. Mais déjà na ba preuve na ba question oyo zo poser oyo koka ko répondre te à comment yo betelo ba bordir na cher. Problème exacté. Frère Marcelo na sepeli kando bengi frère Marcelo. Frère Marcelo tozoya. Bongi sara pe kaka les trois biso nyonso pe tozana tozela ba question ozozwa ya obetela ngo sous bordir na cher ndengo mesana yo répondre na cher ndengo mesana oyo répondre kek na cher. Problème exacté. Mais bana et maman Blanche s'il vous plaît bana maman Blanche côté Bozali et Oracle na o mususu shukrami na o ya mukio azaki mawa na ebembe azolela ka mama na mwana ne sengwe sila depuis mama kenda mwana sengwe sila frère Marcelo sala mama nini o sala mama nini likola biloko mokili frère Marcelo boluka kango binomi bale o sala mama nini falo divorcer ata kende asala vina yi tu as travaillé. Tu travaillais où? Merci, Kek. Tu travaillais où? Ce qui va tracer téléphone, wana, va tracer passeport na ye, na ba image ya aéroport tokoye ba vérité mama Blanche akenda ki wapi, azala ki wapi, akufa ki na circonstance nini. Lokola yo komi na trouble mental. Obosana anu. Lobi suna cher kala mingi to yo lobasuli ka mususu. Okwa ko lobasuli ka mususu. Lokwa yo lobi obosana raposana. Non, mais c'est yo trouble te. Abosani l'université te. Obosani l'université te ko ka kitamba ku te pona ba biso Esther. Yo nyoso salaka. Yo eko makana mama kufa ki mukolo nini. Mama kufa ki mukolo nini. Tatou. Mama kufa ki mukolo. Oui, bonjour. Jubandeko. Nene yangana lingana lobanane à propos de Makamba Marcelo. Marcelo aza vraiment manipulateur. Aza manipulateur. Yé, azo planifié loko, mais ayaka na ko préparer bandimi na ye. Na ba maté na ye bidon. Soit disant comme une perte de mémoire. Perte de mémoire. Après parquet. Ah, ok. Marcelo na oyo nyonso eleki lelo. C'est comme si na yebite alinga ya kosakane la bato. Mais moi na mwasi oyo Blanche ake. Monte surtout communauté na biso. Toza bazo bate, toza batomaye lepe bazali. Comment est-ce que yo papa oyo zana perte de yanani? Ok ko bala mwasi après. Ok ko bala mwasi après une année ya mwasi no akufi. Oyeli biso on a page nanga après 3 mois. Ayaki d'abord on a bengami na do ya célibataire. Donc azoya ko préparer. Après maman Blanche akufi na juin. J'ai en septembre, on a fin septembre, on a comment qui pasteur na bino kamini ta obala. Après 3 mois. C'est un moment où il y a qui a bengami na don ya célibataire. On a zalaki déjà kota contact na moi si na yo bonzele. Hein? Et puis les lo avocat na yaso ki saki OK. Hein? Robonzele. Hein? Et bon on te repese comme anan. Il y a kokali na Blanche ta atana linzaka moi si wana franchement. Et puis Ramadan ba yebisi yo soit disant avocat yebisa ki o nenea. Ramadan e bandi mois o ya février et si la kala mars. Ramadan e sala je crois kaka 1 mois. Après na ba juin wana ba kendaka soki na ba mec na bango ba kendaka. Po tozana bande ba camarade bazana ba musulman ba na bango bazo kende classe. Tozana ba camarade ba kendaka musala. Ramadan e na juin e koma kate e sala kaka 1 mois. Alors Marcelo oyeli biso robonzele en plus ozo ko cracher kaka na mémoire à Blanche. Marcelo omoni nzamba lola azana tanae biso tam to belelaki et puis tozo continuer ko belela justice pour Blanche eza pour rien. Marcelo yo nzamba ko bimisa na poisa déjà assez abimisio ngalo sambo na ngeza kaka ndenge o mataka na cher aussi maka micro wana Marcelo bana kolongola bilambo tikala mutakala.
po yo makila Blanche eza na maboko na yo nzambe azobimisa yo et puis au pays oyo sala na Blanche. Merci beaucoup Nene. Allô. Bonjour, merci Néné. Na sepe na ndenge omoni message nango matinga pe nazoloba partir à Lubumbashi, donc lingala nanga kutu bolimbisa. Alors moi j'ai quelques éléments onga nazoloba, peut-être il faut qu'on transmette à la famille à maman Blanche parce que toza basi kokufa boykotika bana mike ezo sala pasi o wapi pasi makasi na mitema omoni na ngana landaka ebele ba crime district ezaka na ba élément moko ekosaka te na minute oyo soki pasteur a changé na ye numéro na ye te ba il faut nanu ba retracer ba appel na ye ya période wana ba komona nani abanda ko benga ye na nani abanda o benga nani. Mais ce qui est étrange, c'est que dans WhatsApp, c'est impossible de retracer. Deuxième chose, passeport ce qui a bombi ou to atumbi, azan la ba raison na ye. Mais na kombo na ye kaka soki bozan bateau bako telemela ambassade ya Turquie na Kinshasa. Boko ki kozo ba trace soki akendaki to akendaki te. Na Turquie penza na solo. Gasiko élément moko nga na lingina tuna kaka pona ebi Serve Air Congo et ezalaka international te. Je peux me tromper, mais so bokotika na TikTok oyo botala bien vidéo oyo et même y a arrivé encore à Maman Blanche na Lubumba pardon na aéroport. Botala bien cargo na avion wana ekomami bien, c'est très clair bakomi Serve Air Cargo. Serve Air Cargo. Nga mutuna na ngina tuna kaka est-ce que Serve Air Cargo ezalaka international? Ce que ezalaka international, on a problème mosusu mais na répondre que c'est international. Donc pour moi liwa Maman Blanche ezaki na Turquie te. Parce que je peux donner deux éléments. Premièrement, Marcelo a maîtrisé Turquie pour akendo sala crime a boekuna. Il faut ezala kaka asala kiango awa peut-être. Il faut balandela ye penza parce que pona ko kende ko sala crime kuna et puis ko zonga neti ya zongi sibiso. Ah OK, na comprendre. Donc il faut balandela bien, balandela. Faut battre les mélaillés. Problème eza nini. Et loko ezo boma procès oyo. Eza peut-être parce que bato bazo zwango na côté influent ya pasteur. Et liwa ya mutu, ya Maman Blanche, eza na prix te. Sa vie n'avait pas de prix. Donc, ceux qui eza bato balingi penza bamicha mitema na kati ya dossier oyo. Balandela boko soso la makambo ebele kundami kuna. Yango wana kande ngana loba. Merci madame. Merci madame. Ngaye aya Denis Lesi. Bela kabwe to comprena tende nyobela. Mais to yebi nini basala yo. Nzambe patika ote. Balingoza te muza dejo zongela oloba. Mokini banga ngako aso maitsabatu te o live boyo maitsabatu connexion bo tapoter nga s'il vous plaît bo tapoter. Avion les ak international te. Mais pasteur Marcel Lobaki a sa relation. Docteur wana ya Turquie to éviter soit za président pe ya Turquie yim ta permetta ki avion wana ki de Turquie avion parce que likolo ils en a pas demandé belé likolo za raté pour on les ka bamboka partout faut bamboka wana est autorisé avion na bino leka ba foute la quand même ba espace ya mapata to éviter bamboka nyonso oyo et kaka avant Turquie avion aux internationalités ils ont autorisation na moins de 1 heure du temps ils ont autorisation bamboka nyonso
Pasteur Marcelo. Asala escale wapi. Wapi. Vous même tu ça tu calculer même à R. Comme ma blanche au coco ma Kinshasa à 21h30. Tu dois plutôt calculer avion wana. Normalement faut le Congo 9h30. 9h30. Avion Eurocoma Turquie le quoi on a dit 7h30 heure de Kinshasa. Peut-être à 30 minutes pour avion, bah mais d'accord, avion ça manœuvre matin. 18h juste. 18h juste. Avion qui donne à 21h30, 18h juste, 20h, 21h, 22h, 18h, 19, 20, 21h30. Avion ça à 3h du temps, 3h30 de Turquie à Kinshasa, 3h30. Hey! Oh, ngaye! On dirait balinga qui y a un masque. Tango masque bengeli bale mwangani. Hey! Avion de Turquie. De Turquie dit Kinshasa, avion ça à 3h30. Ouh! Ouh! Akufa ou apikas. Moi, pasteur Marcelo, quoi, ça qui présent. Pour y avoir chichota qui est dans l'oreille. Na 7e niveau, au hôpital, on est dans le 7e niveau, tu es dans l'appartement. Je pasteur Marcelo, tu as dit biso. Pour biso, tu as dit que l'avion Turquie Kinshasa, c'est à 8h du temps. Même ceux qui ont avion, est loin qui Kinshasa à 8h. Et comme à 21h30, c'était à Kinshasa. Même si le mois qui a 7h, et comme à 21h30, c'était à Kinshasa. Au pasteur Marcelo, le jour où on a été à Kendara dimanche, pasteur Marcelo, maintenant pour faire quoi? Faites attention avec les hommes dédiés. Personne n'a insulté un homme dédié ici. Tu as dit quoi? Non, pas toi. Je vais vous dire, moi, en français, à Yokaka. Docteur Marcelo, maman, à quoi faire air nuit? Pour Blanche Assolana, maman, a été minuit, air de Kinshasa, 2 heures, air de Turquie. À 5 heures. Assolana, maman, a pendant 1 heure du temps. Plus d'1 heure, coude. Marcelo, maman, à quoi faire journée? Tu calcules le temps d'avion. L'avion a besoin d'autorisation. Ce que tu as payé cette autorisation, donc, admettons qu'avion fait on a 7 heures de Kinshasa, 9 heures à Turquie. Docteur, on a demandé des démarches na air mine. Moi, puis 7 heures de temps, il y a prière. Au titre de notre comme un avion, tu as 7 heures de temps, il y a prière. Moi, puis 7 heures de temps, il y a prière. Pourquoi faut qu'il y ait la blanche opération à 2h30, tu as 3h du matin? Pourquoi? Pourquoi tu me regardes? Hein? Pourquoi tu me regardes? Parce que on a fait ça les lots comme on a 2h du matin. On a 3h. Oh, tu fais le stream? Non, pas le stream. Tu vas là-bas. Tu fais des vidéos? Oui. Pour tes habits. Pour ta a invité dans la live là, par rapport il y a émission, il y a pasteur Marcelo, et lui il y a maman Blanche.
to meka ko éclaircir na heure nyonso olinga en tout cas no kata pongi na heure nyonso demeure olinga asinalingaka avant no kata pongi no yoka ye plus to ça pas to ça émission moi attends tout le monde à 4 na biso to bengisa pas moi c'est moi amener dans 4 na biso ata il y a 2 minutes à lobby ngapi na 1 minute il y a 5 minutes na 3 minutes to ça bon suite na dossier comme pasteur Marcelo qui est tribunal dossier pour faire un dossier ça. Merci. Ma Bible dit, tu es le chemin, tu es la vie, tu es la vérité. Nanyo alanda yo abunga nzela azalite. Yango ngai nalobi nakolanda nzela mosusu te. Nakolanda kaka nzela na yo Yesu. Nzela oyo ekosaka te. Alléluia. Nzela mosusu te nakolanda. Bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo Yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi abave